Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Vaccin contre Covid-19 eza déjà dans l'aéroport Anjili Kalamingite et kozala obligatoire pour la mutu nyonso a bibeta vaccin on a to babeta vaccin on a pour se protéger contre Covid-19 to yebi que diabo ezali dia na terrain bato ebele balingi yango te kasi l'état congolais a eu disposition na ba oyo bakolinga ko se protéger pour babeta bango vaccin on a oyo ezali dia na Kinshasa na République démocratique du Congo. Dans le cadre de la candidature, il y a RDC dans le Conseil de sécurité à ONU, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Asololaki, na président de Tchad Idriss Déby le 2 mars Oyo en vision conférence Mokolanango, na édition ya lelo. Bureau ya Sénat, désormais au grand complet, et Zala qui installé lobby, Peba Tilukwebo, nouveau président, a clôturé qui session en février, Peto Zela session en mars, Nde Moussala et Kobanda Kitoko. Vous allez venir à Kolanda, KNB News, dans un plaisir à retrouver Bino, les sous-boyés qui KNB News, dans les premières chaînes. Oyo et la République démocratique du Congo, et Kopé Sakabino, Pézali Kopé Sabino, toujours, information en continu, Kassina Lingala, Nanou et Salate, depuis l'Antiquité Tilelo, Bissone Batu Aliboso, Tosali TV, Oyo et Zali Kopé Sa, information en continu, Nalingala. Dans le cadre de la candidature, il y a RDC dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, président de la République Félix Tshisekedi Asolola Kina, collègue Naye, il y a Tchad Idriss Déby Asolola Kinini, par détail dans le reportage Oyo signé Nathan Siata. Situation sécuritaire dans la République centrafricaine, notamment protection Yabatuna Biloko na Bango, ezalaki parmi les questions Oyo, ezalaki examiné mardi 2 mars 2021 par visioconférence, na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice, ya Union africaine na Idriss Déby Itno, président de la République ya Tchad, président gabonais Ali Bongo Odimba. Oyo, il fallait yépe à participer na réunion Oyo tripartite à s'exquisaki na dernière minute. Kasi esengel koyeba ke na réunion Oyo, ba solola ki pe likambo ya candidature. Il y a moko, il y a 3 pays Oyo, République démocratique du Congo, Gabon, na Tchad en tant que membre non permanent il y a Conseil des Nations Unies. Juste après, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki en audience na bureau na ya Moussala na cité de l'Union africaine Bernard Quentin, nouveau directeur général Afrique, il y a service diplomatique européen Oyo ayaki ko soutenir agenda il y a réforme dans la République démocratique du Congo. Eh bien, pour ma première visite comme nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen. Pour la première visite, Nangaï comme directeur général Afrique, il y a un service diplomatique européen. Nazwa qui privilège, il y a Koyambama, na président de la République. Tout sololi sur État, il y a relation bilatérale entre Union africaine et République démocratique du Congo. Ba perspective ya sika oyo ezomima configuration politique ya sika na République démocratique du Congo ezalaki occasion ya ko réitérer soutien ya Union européenne na agenda ya réforme na bénéfice ya population congolaise ya président de la République lisusu na solola kinaye en tant que président de l'Union africaine to solola ki pe sur quelques points, il y a bonne relation entre Europe et Afrique, puis relation entre Union européenne et Union africaine. Puis la possibilité, il y a des réunions, puis des sommets, oyo, to lingi to mettre en place, puis des sujets moussoussou, il y a intérêt entre République démocratique du Congo et Union européenne. Entre la RDC et l'Union européenne. Kinshasa et l'équipe partout. Commissaire général de la police à ville province de Kinshasa, Silvano Kasongo, à Salaki Ronde, avant-hier et Sikanini à Kangi, ba policier au batekaka couvre-feu, c'est-à-dire population bazali comme la colline nege balingi, kutu ba matanga ezongi na bandal, conseil Salamaki Soni, pasi pe ma ba détail na reportage oyo. Na ronde oyo commissaire provincial ya la police général Silvano Kasongo à Salaki Lobby et permetaki na ye à se rendre compte ce qui couvre fait oyo mokonzi ya mboka a lansaki ezali respecté baba ba dancing club ezo fonctionner nango na kiteti nyonso sans kobanga
na ba commune nyonso oyo général Silvano Kasongo asalaki inspection na ye bandal séparinde et battre record ya ba commune nyonso botala awa ba boîte de nuit ezo fonctionner normalement ndeti kutu awa couvre-feu ezalaka te botala ndeti awa na boîte de nuit oyo 300 d'or kobina pe komela ezalaki au rendez-vous lokola kutu bakondira ba existaka te batu misusu tout la mwisi ya zazatangu la police yaki même misusu ba mikangelaki kaka na kati la police azwaki kaka ba numéro ya ba plaque ya ba mituka oyo ezalaki libanda lisusu awa la police ayaki ko surprendre batu moko na dei moko ezalaki organisé en violation totale ya couvre-feu misusu ba kimaki kutu ba komaki ko lancer ba pierre likolo ya mituka ya la police. Misusu bakangamaki pe misusu kati na bango bandimaki ke babuki mibeko. Il faut koyeba que commandant ya la police ya bandal azalaki suspendu na général Silvano Kasongo na ba place ebele pe batu bakangamaki na ba mituka na bango. En tout cas, on a fait un moussala à la police. Non, en fait, on a connu l'erreur. En tout cas, on a fait un moussala au général. Tu peux tout qui me bégote. Tu vas quand même là-bas. En tout cas, général, vous bien. Batu ya makolope misusu bazalaki interpellé pour na kotalisa bango ke 21h il faut ezala respecter na mutu nyonso. Non? En tout cas, conseil. Même mituka ya l'État kasi mituka oyo bazalaki na ba malade après kolakisa mikanda oyo ezo certifié que mutu azali ko bela bazalaki kotika bango baleka kasi oyo pe bazalaki koluka ko corrompre bango pe bakangamaki ndeti ndeko oyo bozali komona alukaki ko corrompre la police na 3000 francs. Esengeli koyeba ke la police oyo azali kozwa prime na ye ndenge azali kosala musala chaque jour sur instruction ya chef de l'État. Donc oyo bakokanga ye azozwa mbongo ya population agoteyama. Esengeli koyeba ke ba véhicule nyonso oyo ezali na ba gyrophare oyo ezali ko circuler na butu ezalaki pe kokangama. Tu es qui? Quel gyrophare? Agent de la RTPC. Un agent de la RTPC, même le chef de la RTPC a le droit d'avoir les gyrophares. Tu n'as pas suivi le communiqué de la police? Pourquoi tu n'as pas enlevé? Tu viens intimider les policiers qui sont à la barrière? Je n'ai pas intimidé qui que ce soit. C'est juste que je n'ai pas encore récupéré ma feuille de route. On avait dit quoi? Le véhicule sera saisi. Le communiqué était clair. D'abord, tu viens après 21h. Et en plus, tu as un gyrophare. Pour intimider les policiers. Non. Et tu mets ça en guise de quoi? Il n'y a pas la moto. Tu es qui pour avoir les gyrophares? Tu es qui toi? Tu as quelle qualité? Tu as quel grade? Quel titre pour tes gyrophares? Donc, ete ya oyo alingi kotosa mibeko te okotuna ngulu soki okutena la police na nzela na yo après 21h. Kinshasa, eleki partout. Élection elekalaki lobi ndenge bolandaki biso pe na kando news to releyaki yango mobimba esengeli koyeba ke bahati azwi présidence ya Sénat kasi mbilinga ezalaki na élection ya deuxième vice-président pe kuna côté ya ba questeur na ba rapporteur adjoint ezalaki somme donc suspense ezalaki elakisi ke démocratie penza ekoti na mboka pamba te mot d'ordre moko ya mutu nani akopesa nani akoyoka nani akoappliquer. Reporter signé Naomi Pila. Sima ya élection et Salemaki Lobi Eleki, mardi 2 mars, la chambre haute du Parlement, bureau définitif au Ekokumbe la Masolo na Sénat et Ebani contre toute entente, Modeste Baet le Kwebo azali élu président ya Sénat na 89 voix sur 98 votants. Moussa Isangouma, deuxième vice-président, Michel Kaimbu, reporter, Boulam Soum Nathalie, reporter adjoint, Carole Aguito, questeur,
Ida Kidima, questeur adjoint. 14 candidats bandongwana qui pour 6 postes, puis finalement, balongi baebani. Na o etali poste ya premier vice-président, yango etikali na seul rescapé ya bureau Tambo Mwamba. Mwana mboka Sami Badibanga. Yakoye ba ezali que na terme ya ba élection oyo pe installation ya bureau définitif ya Sénat, nouveau président Modeste Bat le Kwebo a clôturé session extraordinaire ya février oyo ezalaki essentiellement dédié na examen ya pétition ya bureau Tambo Mwamba. O ba démissionnaki sous pression. Naboye session ordinaire ya mars et confungwama dans quelques jours. Kinshasa et l'équipe partout. Bureau complet ya Sénat yebani population congolaise bazangaki ya kolobate ba institution ezongi au grand complet bolanda bango na micro ya Beni Mambi Miti Mafuta. Papa oya bimi président ya papa oya remplacé Alexis Tambwe. Bon, il y a eu kuna jana FCC azela bango sika moko de solo ngo pour mona que non vina bango comportement za ki bien été ndakita ki bango le président Félix a fait ses charges la seule charge tina suka et puis la Sénat peut maintenir le président alors a démontré biso que non azala bonne volonté le quoi la poste on a c'est que mboka na biso tozana besoin de changement tozana besoin tout monde que o le ka kala na o ya Fatima na différence ezali et c'est que le quoi la poste là ya président Sénat tout monde la ba caractère ezali kala yango c'est nezo continuer mais to c'est que monde que non ba caractère o yé a comme na place et comme bien o ya mabe ya boaki ya malamu sel pour le peuple en tout cas tozana est content pour la réaction à élection sur le Sénat. Bon, tout le monde a vu rien de nouveau. Pour Batouana, Bazakina Mobutu, Basali Mobutu, Baena Kabila le père, Baena Kabila Mwana, tout le monde a Bangona Fati. Tout s'attend à la biche de l'eau à Sikate. Ceux qui sont dans le Sénat, tout le monde a ébattu, tout le monde dans l'Assemblée nationale, tout le monde est Koso. Bangona Bangoka Batamobutu, pour ça, la biche de président la biche Fati et Sika, il fallait changer de classe politique. Biso toka la histoire Mobutu azoka ba nouveau ba étudiant o bazo silisa zo konta ba na classe politique biso za la posa ta ba université na ba place ezebele ba to ba osala ba ba ta gouvernement te ba to politique te société civile vrai ali ba to maele musupe ba ali saka ba ngote pona nga penda na o mola na ngai ino ka malonga te to tikaka to tala ka ndi makama o zoken chance bon chance na o pesa na bango mais so ba na volonté ça la peuple te eza passe to pesa combien de fois to pesa ba chance to so melaka apema bota le lombo kande za par terre bon to pesa ba chance to tane bon sala ba sala pour sur la peuple to so kemba pe vena to na souffrance lié eloko moko ko salima malonga ezate et bonga qui va changer ba nouveau gouvernement nouveau régime tant au pouvoir ouais Kabila Kwei Félix azwa disposition na ba ministre naye ache ba ministre ya sika wana ndi to mona développement mboka mais avec na bato ba tete kaka akala ezalaka Kabila zaka toujours azo diriger pour na ngaya ngwana mama na kati maloba na hote Sénat mukolo amonini Tambwe Mwamba zalaki mukolo te c'est un grand juriste te asali na Sénat donc bato ya Kabila eloko moko te tozaka na libungu tulu tozo baluka kaka rien ne change eloko moko balunga ezate to sambela kaka nzambe moko ebinenga akomema mboka oyo pona biso changement moko ezate na kopesa bango ta chance moko te po eloko moko balunga ezate mona pesa bango chance ezate ata ba valider ba loi bazomona batonde bazosufri na zando te ba mama ba tengisa bana balesa bana na zando bazosufri sene ba député to voter ba mbalo oyo ngana ko voter te mama c'est pas vraiment parce que l'autre bana ko jela ngona ki bureau définitif ya Sénat et bima le col bimi c'est pas le maire que tu as parce que mosala e banda donc bureau le col bimi c'est-à-dire on sous-entend que mosala makase ko iziko yebandi c'est surtout que le col aye oya bimi président ya Sénat bati le Kwebo ezala que poste banda ko lukango mingi na moment bazaki na mariage entre FCC na cash là le col de communion de la nation de préférence de souhaiter vraiment que ala qui ça Moussala nae parce que le gars Lucas qui a un peu joué en vraiment azala on est prouvé que Moussala est mon ana parce que pour peuple c'est rien que ça. L'eau il y a 1,7 million vaccins à Covid et quoi déjà na Kinshasa awa bon que premier ministre ya santé Teni Longondo
ayambaki yango mokolo ya lobi na aéroport international ya Njili kala mingi te vaccin ezali kobanda okwei batiki yo bafwa bashala détail na reportage ya Naomi Pila. Premier lot ya vaccin COVID-19 ekomaki mardi 2 mars 2021 na aéroport international ya Njili. Et yambamaki na ministre national ya santé Etienne Longono, pena collègue na ye ya communication porte-parole ya gouvernement Jolino Makelele, ezali bongo 1,7 million de doses sur demande, ya 6 948 000 doses ya AstraZeneca vaccin oyo ezali programmé pour la RDC. Yango ezali possible grâce à intermédiaire ya COVAX, initiative mondiale oyo ezo visé ko garantir accès rapide et équitable na ba vaccin contre COVID-19 na bamboka nyonso. Bango basengeli ko livrer 2 millions ya ba vaccin pe ya ba dose d'ici fin ya année. Na kati ya 1,3 milliard na 92 pays ya ba économie ya faible revenu au bazali ko participer na COVAX. Congo Kinshasa ezali na liste ya ba premier pays o esengeli bazwa ba vaccin ebele. Ya koyeba ezali que ute bandeli épidémie a na RDC le 10 mars 2020 cumul ya ba cas ezali ya 26 millions 49 000 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, tozui 711 décès et 20 466 personnes guéries. Campagne à vaccination et Kobanda Bongo le 1er avril. Kasi ezali ko ciblé nan ba personnes soignants. Donc ba infirmier, ba docteur ou bazali na front pour la sa pandémie à COVID-19. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa baboyi vaccin ya COVID-19 ezali nini toyebite eloko kobiki sabino mais Kinshasa bakinoa pe oko comprendre bango te balwa kine l'équipe partout kaka ndenge ba betaki to pe ba tumbaki monolithe risque ezali pe que vaccin ya COVID ezo makambo bien te kasi tokende ko tuna bango par rapport ya vaccin yango ba vie eza quand même partagé bolanda ba détail na reportage ya miti mafuta na Beni Mambi. Eza na mamaladi na mboko te. Mboka mse eza Beni to na maladi ote. Eza docteur Muyembe na docteur ya ministère ya santé basangani eteni po balela Fatim Mbongo. Ena bazali déjà mbongo liboso na corona liboso akosa biso za la raté. Au deuxième vague ba okosa. To na corona na mboko te. Vacciner na mboko parce que bele wa Taliban na bango nde ba buye ba poto ba corona na bango ba ko contaminer biso to zwa te mais tenyo to boye vraiment to buka pona nga na boye bango Fati atia bango na kasho ngba lela epamba bato ko sa Fati makamo Fati vome mbongo wana après ça fufu bana biso batanga ke biso to ba vacciner akosi mais tenyo na muyemi sont des voleurs comme on le dit pour la vaccin COVID-19 c'est normal parce que tout en Europe bazu vaccin COVID-19 wana te bamusu babando linga bamusu babando linga te ah ne pe na Congo biso to boyo ngo parce que makama COVID-19 biso to yebi yango te makama COVID-19 to yebi yango te vaccin wana to boyi yango so balingi basala bango moko nde basala so balingi basala na Europe babanda na liboso comme ça bongo ba biso na Congo bongo to zongo so na Europe bazongo te moi biso na Congo to zongo ezate pour la vaccin on a biso to lingi te la vaccin on a to lingi te pour plus que maladie wana ndenge yaki elaki na batu nango oyo elaki et biso tant que ba congolais ne to vivre na biso to ta ba vaccin na biso to voir to pesa rabana o to kola na ngope o to kola na ngotilelo de ba vaccin to yebela mo mutuna makolote moye yawa ezati batika biso ka to meneka vi na biso ne to mena kaya corona mama ezo matate wana ba dise biso za pour rien ba dise biso quand mezo mata wana yo nanga to tambola to zo lia na fulu salité belé oyo no surtout ya salité pour ne to ku farati so za bâtiment de la pour la corona ndende to sila kinyo surtout mais nzamba sunga biso tika nzamba sunga biso ezate ke lelo nde to za boy lobi o confirme o lobi boy lobi bato ba mate to futa banda ko bakwa ba mai ba ku fefe ba cheli biso exemple pour la maladie lobi ni ba mususu na koluka mbongo na moyo na zuite na luki mo kopi na na butu pour na zuma mbongo sino yo katelinga air na za kopela mo na kopela na butu zo pa pena ku fana ngai bana pe so na za maladie yango yaki pona biso pona ni bana miketi corona ngo ezoke na kosila bana miki pona balati bakashinete
c'est ça que bana mikene bana nzoto mo bana possibilité to mna vaccin wana linyango te de batika biso ka to na ba vaccin na biso to za rapona malaria ba nini ha mo malaria mike wana esini mais ba vaccin à corona wana donc il y a une importance te réaction na ngai na sepelité po il fallait pas bandana ni ba oh esika na ni malade bandaki il fallait pas bandana ko vacciner ba nani comme ça biso to bana ko ndimake vaccin wana corona ezali awa soki bango ba sauter kuna et pas ba chinois na et pas ba chinois kuna na mboka na bango esika corona bandaki bango ba sauter kuna ba pesi bango vaccin te bongo a na RDC ba ko pesa biso po ani eza caché au bazo bete biso 666 loko apocalypse elobaki yango nde bazo kokisa yango alors tosengi ke bakonzi ya mboka bafungola miso biso tokozwa vaccin na te biso peuple tokozwa vaccin na te parce que tomoni esika nombre ya bato oyo bazokufa na corona mpenza ndenge mindele bazokufa nango te babanda nanu epa na mindele babanda nanu na mboka na bango na zi kuna ti bakita na Europe so babandi kovaccine bango comme ça biso mpe toye kondima yango mais lokona babandi na kuna te biso mpe tokondima yango te bato bakokufa mingi tozokangoka na sango mais tomoni yango nano te ke tomona réaction ya corona ndenge bato bakokufa na poto nde bato na poto bazokufa tomoni yango te na Congo tomoni yango nano. ekomi mpe makasi awa na Kinshasa fille ye moko akomi kotya mobali litoi surtout na ba réseaux sociaux comportement ya ba fille oyo balingaka mibali bango moko ezali reportage signé Alpha Molenda na Beni Mambi. Nakala na Kinshasa to bandaka komona ba parents bango moko babandaka koponela bana na bango basi melelo ba fille ebele bakoma kodrage mibali bango moko toyebaka te soki 21e siècle kaka to arrivé à Android na novelas nde mutu ezosala bongo na yango mikro na biso etambolaki mpona koyeba soki ezali normal que mwasi adrage mobali ya basi mosusu balingaka mibali bango moko akoki kodrage une gare elle peut draguer une gare mais koyebisa ye moko akoka te ya les autres pe bakoki osala ngo pe alingi yo mais aye koyebisa ye moko. Ah non, c'est pas normal. Laissez tomber. Ma bien. Pour mobile mitali na moi, si moi soko ni mobile ndenge. Mwana lo banja mena tinde ka bomya ngana koka te. Mwa pesa le papa basi pona ngapende simba te. Na pesa kwa seni. Boye mo mtasepene na mobile na linga. Ngami komse mobile boya bana mokoni mobile mitali boso. Mwana ye monde lingo. Bon, ils ont la battu c'est normal, mais pour l'enfant, c'est normal parce que non, tu es dans la salle, on le banni. Oui, ils ont peut te yokater, mais non, tu es dans la salle, ma pas la conseil, pour l'enfant, quand on a le bacaille, ils ont ma baise normal, pour l'enfant, c'est normal. Pour eux, c'est la mobile, il y a beaucoup de repression, mais il y a beaucoup de repression mobile. Pour l'enfant, le bacaille, c'est tout. Ah, netinga saka na boîte. Na wa boîte comportement. Biso to ko la comportement ça pas basité. Bana lelo mona 15 ans, 18 ans, na ko na 21 ans, 25 ans. Mais amu ya beta lisola mobali. Na bité so eza 6 ans nini yango. Auto comporter bana lelo. Ya we bati bana lelo balingi nini. Ba wela nini pressé ni bazana ngo. Mwana mwasi au craquer mobali. Asela mobali. Et à la terre, na bité soki ba papa la biso aleka na étape to mona lelo. Nakuta na ngobele misu na seka na ngaka kaka ngasa na boîte na mettre mais nakuta na na seka na ngaka kaka otala moi ça agréé yo ayelo moi mettre chérie simba 10 asa ba geste mo senti ala sa yo mitika mabe magasi mobali na mo sina linga mo alingaka muninga ya mobali to ko linga moi si pour moi ça c'est mais bala le ndi ba mo linga mibali linga sa ba tikelo wana balu ko mobala linga pa pese valeur ya mo na ba jeune so lingi petit mo lingi aviva na ye abeta amasa betana sakana ya ekomaka sije tu comprends comment on va sije betana sakana betana lelani ngai moko mwana mwasi akoki kodrage mobali te wana ezali loi de la nature pona kobatela la personnalité na yo ya kibomwasi tika mobali ye moko adrage yo boya de la série ya mindele te po wana esukaka kaka epa na bango mais biso ba africain ezali normal te pe esalaka soni makasi komona mwana mwasi adrage mobali. Kinshasa, et l'équipe partout.
KNB News ndenge nalobaki na ebandeli chaîne ya liboso oyo ezali kopesa bainformation en continu na lingala mpe badetail nyonso mpe barubrique nyonso oyo tozali kodéveloppe na kati ya chaîne wana ezali na lingala yango wana baémission esi ebandi eza koleka na chaîne YouTube KNB News bokende kosabone ebele mpo soki bosabone te bozali korate par exemple kindoki politique ya lelo elongo na maboke ya lelo eza somo trop bolanda ba extrait nango biso na RDT eloko liboso tozo bundela eza intérêt à peuple eza intérêt à peuple biso na RDT tozo la ba poste te ba poste eza une conséquence normale une conséquence logique parce que pour répondre à ce qu'on a besoin du peuple il faut vous la peine à responsabilité et biso en tant que d'abord l'une des trois plateformes où ils qui constituent cash et aussi nous nous retrouvons dans union sacrée c'est tout à fait normal parce que RDTP azala na ba poste na ye ba poste to kozwa yango pona biso makambo eza wana te pona biso makambo eza que mboka na biso eza ya kobeba tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ye moko asalaki bilan na ye oyo etindaki ye même kutu à rompre à résilier partenariat na biso tozaki nango na bandeko na biso ya FCC parce que même si yoza journaliste ngana ko kiko poser ba question te mais en tant que congolaise o vivaka na mboka na biso o mona ka ba réalité ndenge zalaka na Kinshasa awa même na intérieur ya mboka ebanda okende malamu bien te yango na tata mokonzi arobi te ngai en tant que garant ya bon fonctionnement de l'institution nyoso ya mboka na décidé j'ai fait un diagnostic namoni ba quoi que bambeba banda ko uta wapi. En fait madame, il y a l'internet aujourd'hui. Il y a l'internet. Va sur internet, tape film congolais Yesuna Lufu. Tu regardes le temps que le film a été tourné et après tu vas te donner une réponse. Donc si je comprends bien, ouais. Après mon président Fiston Saïsaï, Esayo. Après président Fiston Saïsaï, je sais pas, je veux pas dire que c'est moi, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été dans l'ombre que moi je ne connais pas et que je peux pas me frapper la poitrine pour dire que Zangaï. Parce qu'il y a des gens qui ont été célèbres plus que moi, ou peut-être bazora tango le can internet c'était, bazora qui peut opportunité ou yo pessinga ou le can TVT, peut-être ba TNT pesalagite, mais bango bazora qui occasionne ou le kate opportunité on a mais basala ki musala oyo. Donc je peux pas être là pour dire que c'est moi qui suis le premier ou je viens après Fiston ça je peux pas dire ça tu vois parce que tu vois il y a une chaîne que je regarde mingi na internet na YouTube Lama eza mindele eza chaîne oyo et loko tarabiloko ya kala na babiloko esala marana mondo bat ba yebite comportement ya ba fille ba fan sakaba makangu na bango liboso ya ndako intéressé biso na KNB lelo bolanda reportage ya biti mafuta na Beni Mambi kala ba parents na biso bazalaka na bobangi mingi epa baboti na bango babandaka kobanga kovanda na likangu na liboso ya ndaku pe koyana eloko to kolata elamba oyo ba parents basomba te kasi lelo ba jeune mingi bazalaka lisusu na bobangi te epa ba parents na bango okomona mwana azovandisa likangu na ye liboso ya lopango ya baboti na ye okomona baboti misusu pe bazotrouver yango normal toyebaka te soki ezali sens ya ki irresponsabilité to kozanga kozala na ki autorité devant mwana na yango biso magazine KNB News tokitaki na terrain pe na kotuna na population soki eza normal pe mwana mwasi avandisa likangu na ye liboso ya lopango ya baparents. Bon ba comportement na bafi bakotisaka mibali na bandako mpo na ngai kote mosusu eza respecté devant baparents soki ke eza ozochange lelo ye na mosusu lobo ye na mosusu wana eza respecté mais soki eza ke mobali oyo bayebi deja ke te fiancé oyo avivraka na mwana biso eza yango mabe te ya koya na place botema na bacoin botema atemisa kuna batinel babar malamu ayepa na bino lelo so pe problème parent ayebi ke te mwana biso avivre na jeune boye tokende toluka ye place boye mais baoyo batelema na bacoin bamisusu baparent bamisusu baautorize yango ke te na place okendaka botema na bacoin yaka na ye tomona ye mpo so likambo baoluka ye mpo na nga eza yango mabe te so likambo baoluka ye
bayeba kota bimelaka avanda wapi na place ezala mabe soki ke lelo ina mususu lobo zaki na ya Jean lobi kuna chance comme na Claude lobi kuna o chance wana za mabe kosa mate parce que kontaka na ndenge respect hein ndenge baboteli mutu aza na bon comportement aza na kobanga mais aza na bon comportement te akosalela yango wana eza mabe foko dialogue na papa odialogue na papa fo benga na mobali odialogue na papa ayebisi yo ke yaka na mobali oza mwana nga na kososoni te yaka na mobali yo siko solo na papa to briske boy ezaka te papa pe akoza kanda pe abami mobali wana gauche droite pe akufi na conseil bien a force na papa ce papa pe c'était pas question ko yana mutu wana te mwana pe ayoka ce papa pe alobi te yaka na ye na mona ye oza mwana malamu na ndenge yo ozi mobali na baba oyebisi nga vérité yaka na mona na fansa ina te ya ye pe akote po tanto pe akoza mutu mo abota bana mibali bana basi akote ya ye ndenge makamune ezala te eza malamu te mama ba nani bana wana bakotisa ba makango na kati ya mapango bazosala makambo ko comportement mabe pote soki oza na masolo na moninga na yo wana bokosolola ngo quelque part bokota na lopango te bovandisi kiti na coin wana le moko komona pe ye mwa mobali wana koya kosimba ye boye le moko kotombola lokolo na ye avandisi ye boye na lopango na ya baboti ezala bien te ezali mabe makasi mwana wana soki azosala makambo ya bongo loba te mama wana azokoka mwana wana te papa wana moboti wana baboti wana bazokoka mwana wana te soki baboti bazokoka bakoki kosepela basala eloko ya bongo te so ozomona ka bongo bengani yo tie libanda porte libanda vanda kuna libanda yo kokota lisusu ate bafi oyo bavandisaka bamakangu liboso ya lopango ya baboti boyeba ke comportement wana ezali malamu te non seulement eza manque de respect vis-à-vis ya baboti na yo mais lisusu likambo wana akozwa yo pe na considération te po avant mobali azwa yo pe famille na yo na valeur yo moko nanu fo opesa exemple Kinshasa eleki partout. Merci pour la fidélité na bino na chaîne de télévision ya liboso oyo epesaka bino nyonso na lingala KNB News. Bozali ko continuer ko pesa biso feedback pe basango ya kitoko esika nyonso bozali ko landa biso à travers le monde pe surtout na RDC pe na Kinshasa. Bana Kinshasa nazali ko lela bino mabe. Merci pour la fidélité na bino. Mingi ya kolobeza te na équipe technique merci. Liboso ya caméra oyo ezalaki bongo Hervé Zaka double poumon pe koto ezalaki Alpha Molenda. Lumière et après la République démocratique du Congo pe na côté ya régie ndenge mutu ezo baluka boye ezali bongo Timothée Kayembe asala sala pe azali ko continuer ko sala na édition le na ki assister na Naomi Mpila merci na Nathan Siata azali côté ya réalisation post-production pe supervision et édition merci na rédaction Mobimba Benimambi Miti Mafuta nani lisusu Peggy Lunga ba on a bossé ni problème ezate tozaka ensemble tozaka continuer ça musala pa maté batanga pe komono na TV et ça la bien mais souci na ngeza moko tokutana lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino